Par rapport à la vie sociale, nous autres donc, dès que sommes là, il y a 20 000. Pendant qu'on va na Wenze, tantôt au teki 5 000, tantôt au teki 10 000. Transport pena na kati. Kolia poko mena tipe na kati. Et là comment on se gagne? Et ça te so et là les lobby na to so yena go. Mbongo na yo sombaki ezali société. Donc et là ils ont fait ça biso passi. Mbongo ils ont mona la tête. Biloko pena yo somba maman toko tuna. Siko gouvernement mutematisi biloko bien population biso ba to bomimbo. Na yebi na ngaite. Po nanga na yebi te. Soki bango na gouvernement soko na biso na yebi na ngaite. Ko bande ko bazolo bakezaka bino monde ba bozo teka ba bozo matsa biloko komi passeport bino monde bonu bozo intérêt. Peut-être que na kosomba kono balobi dollar e mati. Peut-être soki somba dollar e mati. To bayana wenze to teka biloko zo teka. Ko mayebo ko somba ngona dollar. Mais puis mayebo yo to somba ngo neti wana ekolo na somba ngo 18 000. Na tandi wana nyonso epesi ngai combien? Nyonso na tandi wana epesi 16 000. Na 18 000 na somba ki ekomite. Bénéfice moranite. Na kati eloko moko epesi ngai sa te somba. Liboke bongo combien? Liboke 1000 francs. Ça va? Merci beaucoup maman. Yanga na sakina ngo yango wana. Aloba non na gouvernement zani. Nazane loka koloba te po wana ngana kipaka ngote. D'accord. Kuna na koloba te po wana ngana kipaka ngote. Soko kulamu soko malamu soko mabe. Na kipaka ngote mena senga kanyonso. Nzambe nde mutu atamusaka ngai maloba pe kuta ipana ye lelo panda bo lelo sala bo. Makambo kuna na ba gouvernement na bo na yebaka na ngai kuna te. Merci maman. Ngai na yebaka nzambe nde mutu atamusaka ngai. OK. Mbote maman. Maman, oyo eza micro ya Récit TV. Si j'ai na biso ya lelo tozolobela par rapport ya vie sociale na biso na kati ya kini awa. Kati ya kini awa pasi eza makasi pasi ma vie sociale eza te pour komona les poissons ezalaka bandaka bazaka te birami ya poisson ezalaka $10. Si pour la mokola lelo rame ya tobiso ne komi $30. Vraiment tout le monde dit peut-être qu'il y a wapi kufa wapi. En tout cas babongisa penza pour ceux qui boye kaka libi kaka. En tout cas kwa cheko iko kota nzala makasi kote la mboka vraiment basu. Maman toyambi bandeko musu balobi kaka biso moko nde population tozoboma mboka. Pourquoi biso mo balobi surtout bino ba commerçante bokomi kokomisa biloko cher na volonté na bino olalo la muki o matisi eloko olalo la muki dollar e mati ngape na matisi eloko to ebite est-ce que ça bongo beza lo eza lo biba za lo kuta so to kei les biso biloko 45 000 francs. Les autres qui ont fait la vie pour la personne qui est mati. Nous sommes à 48 000, 25 puis c'est quoi plus les 50 000 francs. Si vous voulez qu'on ait des bisous, pas qu'on ait des bâtiments, qu'on ait des maisons mati, ça va pour nous aider. Va pour nous aider. Mini, place de l'occasion, ça va pour ça va blinder. Puis social les zales, bon mot quoi ça, c'est comme les zales. Pour eux qu'on a des. On va la dire qui a sauvé, à coup de coup la personne qui est au sein de la maison comme ça va qui est pour là. À sauver rappel de $10, tout dit pour $20, ouais au salaire. Ce que pour na yo zo mona gouvernement mtezo boma mboko be biso moko. Gouvernement ezake, pour yo talobela ka biso letu loko kolia gouvernement ezake ba économie. Économie ta mostan ou to moni te ba privé on ba chef, to kena économie. To kimna na économie eza asute. To kimela wapi? Kwa économie ne tango yo te privé matisi économie kitisi. Pour eza nini ya peuple. On a dit que l'économie est zante, on a des hommes vie sociale.
Ok, merci beaucoup maman. Oui, mbote maman. Mbote papa. Mobali 100 mètres à Tinga, Tumbeli Otabo. Récit TV, de l'unité de la vie sociale. La maman commerçante, vous êtes papa, les amis, moi, donc, on va visiter. Moi, bisika, tozo sombela, biloko cher makasi. Na bénéfice au santé. Nous avons plein tozo à côté, donc, au côté, il y a beaucoup de béni, donc, au côté. Pipanduna, nous avons ma 40 000. Toya, toya, Pipanduna, 1000 francs. Toya, na 3 000, on a la wendende, donc, au côté. Bata, la vision du Congo, donc, au côté. Ce qu'on a eu, Monique, le gouvernement de Zobo Mamboko, Biso Moko, commerçant. Yende papa alo balilo bamboko pona biso ba. Kozo ki ya papa lomi. D'accord, liboso konde ko soma ndunda. Liboso to mano soma mukala ndunda 10 000. To yepe to teki matembe na mbula, il faut to teka 300 000 balé 500. Mais le matembe na mukala komi 40 000. To komi conférence il y a 30 000 les ébélés. Ébélé papa Thompson a 300 ezate. Il y a 500 ezate. Ngana teka matembe na mikolo nyonso. Est-ce que bana nga bakoli ya Thompson te? Donc sukali ya pamba papa ya 100 ezate. 300 ezate. 200 300 mata. Merci papa. Parce que ndenge tosalelaka nzambe wana tolukamaka diabula lukaka biso na bapase. Merci papa, nga komona Hortense Bokele. En toi vie sociale ekomi matata donc na passe non baral passe côté que zate tant on trouve somba blog peut to somba cher ouais non peut à côté que zate donc eza passe to ba to sala ndenge nini biloko ezota mboka na biso moko bilanga ezosama na biso moko mais pour ekoma passe ba transport to bi que ba transport ndenge banzela ndenge ezotumisa mais biloko cher dans la caisse à tomate loko na sombi tomate ke pour le papa zolanga tomate hein zolanga tomate so za carte na zo bimisa ka do ba mesure ka eza ba mesure abou il fait ça ka to bimisa donc caisse à tomate 120 000 francs congolais siko ezo uta mabele na biso mo apoto teka combien au moins ba mesure comme faisant na carte na la soka ba mesure au moins mesure ko to teka 500 francs est-ce que donc moko 500 francs mesure ezalate pilipili mbuma moko boy 100 francs na mboka na biso moko ezalate tozoyoka pe balobika bino ba commerçante ne batozo matisa biloko jamais biloko zo mata à partir à transport ba transport banzela mabe ya wana tout ekomi ande tsiko na minso ba bi 2 containers ekoyi na nzela moye biloko ekota ezaki so la sino biloko na otko na ngwa ondimate donc biloko mukie point biloko ekoti te ba o ezaki ala ba tsusu cher koleka koleka fila matungu tondo so bango ba 25 000 lelo 85 000. Ok, merci beaucoup maman Hortense. Merci papa. Ok, merci. Oui, bonjour Ndeko. Bonjour. Oui, vous êtes amis pour Récit TV. Là, comment on a Ndeko Hassan. Oui, Ndeko Gloire, le lot sur le la propos la vie sociale dans le cadre de Kinshasa, on a besoin de gagner mini. Tout le monde est opposé à la cabine. Ah, on a besoin de gagner mini par le ça va, moi, je vais compliqué. Moi, je vais vraiment vie sociale les airs pour bouger moi qu'est-ce que ça propos les airs propos que bino ne ba vendre ozo comme c'est biloko et ba commerçant plutôt ozo comme c'est biloko cher ou les a parti à gouvernement to nto yeba bon pour la fois tout le monde a dit ministre budget qui t'a qui l'économie qui t'a sur place plutôt pour la makambango c'est ba dit na bango ba bike kuna succès bleu que ça on matate ça va commerçant bango monde a ne biso moto ça ma ndenge la biso donc parce que toi aussi tu es commerçant donc toi même tu es sûr que vous les commerçants va toujours matisa biloko c'est ça bon biso beaucoup plus tote ka le en détail mais place toujours so mangro ne bango ne ba ça ma mais ne to landaki na ba semaine oti koleko azaya mu panze ya bantu du koto amona ki ne ya moins plus de 10 barrières on va converser on va zokota biloko chaque fois bazotika bambongo wana to bambongo nyonso baotika wana na barrière wana baotiango na baotiango na fufu c'est pour cela que le ministre a dit baota na soki moyen za ta koto ba ko ngaka même côté en million place baota la sukali donc sukali matin makasi quand ma connaît sur place ba omona que non c'est là ba konzi o ba za na kuna makamba sukali na biki sukali matiki
bateau baye awa nde soki bacommerçant ozosomme ebele bango nde bazomatisa balona par rapport ndenge balobi ezakemati bato oyebina mpe yango tozosenga ya gouvernement soki eza bon aluka osala mwa makasi mpo baluka kostabilize mwa social to en tout cas tozopemba mpenza te. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour maman. Bonjour papa. Oui, maman, ngai comme on a découvert ça, mais vous avez vu la restitution. Maman, Moi, je suis maman qui vous a dit que c'est bon. Yaya, so yebaki mbongo bata mona c'est bon. Oui, maman, si j'ai l'habitude à l'élo, ça, tout ça, par rapport à la vie sociale, tout ça, les gars, ça, et surtout, nous, vraiment, bah, commerçante, nous, tout ça, l'interview, nous, on a pu le voir, vous êtes qu'à n'engagez-ni, ma camusole, qu'à n'engagez-ni, vous êtes qu'à. Yaya, côté comme Mikolo et Zangolo. Par rapport à la vie. Par rapport à Ambiaka, clients bazate, bon, clients sont aux services vétérinaires, on se il des fois ça cotise moi quelque chose ndé ayebi ki te na liamaki na yo zuma kazie na sala boye na sala boye mais ce quoi zo cotise a osala ngo ndenge piaka Comme piaka wana tozo yo kabatrazo le baki bino nde ba centre c'est biloko cher ya monde bato baso be non eza biso tozo somba ceux qui te sont mis, par exemple, là, vous avez exemple, mon dans typique, sachet à sucre est le moins de 7 800 à 10 000. C'est quoi, il y a 10 les accords à 10 à combien de cas. Ceux qui ont lancé la sachet à sucre 2 fois par jour, ou bien 2 fois par la semaine, mon corps, la semaine lundi, la semaine mardi ici. 10 000 francs, on aime sur la zone ici en OPT. Si on a un tchaka, mais 4 à 100 francs, ils ont un basoukané, basouane, ils ont un boko, donc aux autres, on a un patouane, mais si comme il est beaucoup divisé par 5, il me semble 4 à 100 francs. Nous sommes au gelo, et bien des lignes, au salade, pour qu'il y ait 2 000 francs, Nicolo, et ça passe. Ok, maman, nous sommes les gouvernements, donc on les a biso moko de bon, le gouvernement dans le gouvernement gouvernement donc biso moko de eza biso moko na biso moko nga na osombe pa na yo ozosombe pa moningo sikoyo ose retrouver ndeni yo soko ke yo sombi ya msusu satemba sucre na 1000 francs osombe on a 1000 francs tangu yo ko banda o chango neti ba bakanga ba ya 100 francs na ça diviser du bangana pa il faut qu'il me les 2000 francs sikoyo donc condamner gouvernement dia zo teke na biso non et ça va biso moko merci maman. Merci beaucoup. Tiens. Oui, tu as na kati ya wenze ya terminus parce que tu tambola ki tokota ki to banda ki bosona ba veni. Mais awa so tokoti na kati ya to bandi na ba mama ya tombola to ba lelo oyo vie sociale na biso so le kaneni na kati ya Kinshasa. Bonjour maman. Bonjour papa. En tout cas, c'est ce que tu as dit que déjà pour me ça nga pour yebi kombo na ndeko asana ko mayo mama na. Pas maman Marie. Maman Marie Zozi. Ko eza miko ya réussite. To lingi to yeba ba ya vie sociale to so le kaneni. Tika papa, vie sociale en beaucoup opposé ezali. Biso tozalaki kamema okati mwa ballon na yo, ozwi mwa bénéfice na yo, bana pe basepeli na ndako. Mais lelo bana baolala banzala, biloko ezobeba kala bamesa mbongo ezali. Tozolia te, dollar ukutu wana kutu moye tolobela ezate. Omboka tozomene mboka boye lokola bakonzi bazali te. Nazo comprendre te batela biso na likambo surtout ya dollar ezomata du jour au jour ezali nyango tokufa biso nyonso obe tosala lolenge boni kolia ekomi ya délestage ezali nyango kotela biso na likambo. Oui maman na ngana tout disco biloko mona ezomata eza propos ya biso population batozo matiko kobeza par rapport ya gouvernement mutozo sa ke population eza population akomatisa biloko na ndenge nini bato mutu oyo azokesomba biloko na ye na cher aye boye dollar emati akosombaki biloko exemple na 70 dollar na 70 aye kokuta dollar emati na 73 akotia biloko na ye par rapport à akotia biloko na ye par rapport à dollar. Merci maman. Te nazasila iloba kobakisa te mais bakonzi ya mboka batelema batala nanu vie sociale avec les concours ya congolais biso tozofutama na franc congolais babato basala misala mais vie ezoleka na dollar tozofuta bandako na dollar mais
nayebi te vraiment moya kolobeza te marchandise tozosomba na dollar lokola nga nakenda bozoteka na franc congolais nga naoteka na franc congolais nakenda na limete boye nasombi dollar vraiment batayela biso na likambo nani ya dollar ekita mwanda mpo biso mpe topema toza quand même bacongolais balobaka Congo eza cœur d'Afrique mais cœur d'Afrique yango tozovivre yango te ok na minute dollar ekomi na combien mpo na limete tozosomba dollar na 177 ekomi dena na 177 merci papa oui eza oui suivi Hassan ok donc faut tozolobela lelo social Kinshasa oyebetaki responsable etaki parent mpona office social ezoleka merci vraiment difficile. Pas d'avoir expliqué, on va passer dans la réalité. On va passer pour répondre à la question. Monsieur de toujours ça, comme il a la banque, on va voter par nous, il y a bango babi. C'est ça qui la souci. Il y a beaucoup ça témoin de travail. Oui. Revenu, sikoyo tozoyoka trop parce que tozwi trop bamama oyo bazoteka bafemme commerçant na bacommerçant bazoloba bamosusu balobi ke eza biso moko nde peuple bato tozorendre vie na biso sociale ekoma difficile par rapport ya babiloko tozoteka biso moko donc nde balobaki congolais amilingi te nayebi te ya propos ya wana oza pour bango mpo oza contre na bandeko te bapousser idée mosika bapousser réflexion. Cela veut dire quoi? Monnaie au toza nangwa dollar et ça se passe. Oui. Mais ben héros ils allaient. Brazzaville là na France c'est pas OK. Quelle différence? Tout ça na souci quoi. Dollar et tout ça là. Donc à sensé, ils ont pas ta ndenge mo ça. Fi. Tout ça pour vivre là. Ba futa ka biso franc congolais. Ça va foutre au 200 000. Pour nous, $150 équivaut à combien de francs congolais? C'est ça le mal. Foutre à loyer. C'est ça. Ça fait mal. Dollar les autres bango tout wana centre Afrique wana tout bango presque bango nyoso France CFA. OK, merci beaucoup mon papa. Merci papa. OK, merci. Oui, quand faut y avoir vacciner ces années pour bandeko bazali banda bayoka pe ndenge ndeko zo réclamer sur ces enclos ba kondina biso. To décourager ba moté. To apporter ba même effort. Oui. Ba ibale ni vie sociale na biso boza na visite. Nzele za malamu. Fufu za cher, ça qui a fufu 200 000. Maintenant, Nzele Zalaki Malbe, ça qui a fufu moins cher. Comment se fait-il? Dans Zakaka, bangonde bazomaïle, ça va t'aller l'intérêt personnel. Batana ne passi, boka ndenge ezali lotambola. Toboy ko cité to kota maman politique patati patata le passé boy na boy non pas résoudre madame Nzele comme madame comment faire aux achats fufu pondu ndunda makala Nzele comme madame maintenant Nzele zalaki mabe vie zalaki moins bien Nzele zalaki mabe gouvernement eleki régime eleki Nzele ezalaki mabe ya koleka par rapport à eux. Nzele ko malamu vie ekomi cher. Ntango Nzele ezalaki mabe vie ezalaki moins cher. OK. Ah mais place wana batala bo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bonjour maman. Oui maman, tomoni awa ozoteka bambisi oyo eza micro ya Récit TV. Nga ndeko Hassan Mboma yo ndeko nani? Maman Beyu toza a tozotuna. Maman Beyu merci. Tozotuna par rapport à vie sociale na biso komi koleka na mboka oyo. Donc bandeko toyambi bango balobi ki ya vie sociale komi passe na Kinshasa awa. Bamisu balobi ki bino ba commerçant bozo boma mboka bozo matsa biloko komi cher. Donc toyoka vie na bino ba commerçant. Et mutuellement à l'objet que biso ba commerçant ou ba commerçant à vivre na mboko te. Parce que net aux sur hôtel d'abord $2. Sur hôtel $2 pour les mois et comme il a 17 500. 17 500 francs, on a $10. Condition na bibi na kuna tia ko koma na kuna Kinshasa. Kele na libongo kuna ba taxi kombe bazofuta. Tinga ipena longwa ana ke kusomba na yape ko chawa na maneve. Banda yo telemi papa combien de personnes au moni azota. Oh yazane grande sœur na ngai. Au client ka be moko. Tozote ka papa la rezalaka na yape na makambo ezalaki moi tozong sa moi film na noir et blanc. Na mukolo moi 100 000 moi 200 000 pendant oteka na biso. Mais lelo yo okangata 20 000 oyo. Mbongo kokufa na kokufa. Sko na nyonso na mama yozo mona ke gouvernement mtezo boma mboka obendenge ni. Oh bongo papa to koloba nini? Gouvernement? Makamazo tambola te papa. Sécheresse koti makasi na mboka. Et koti makasi biso souwe ezala ikete ebike na moment oyo allez to se retrouver. Mais to sala ina ne moko ya souffrance. Na zo biso ya souffrance. Eza même pas na biloko mais si on continue voir même atana ndunda. Tanda ko soma mupikwa ndunda biso toza ba mama to lamba. Oui oui. Ndunda to na soma mupikwa ndunda na 300 francs, 500 francs. OK. Et pour le moment, mupikwa matembele bandi na 1000 francs. Mata. Nettement ba légumes oyo matembele nani pardon. Ba bite et ba ina 2500 francs. Soko koti Thomson kutu. Kilo ezalaki 2800. Pour le moment comme 6000 7000. Soko yebisa papa na ngai yo yebisa ke ngai gouvernement dans le Rwanda kuna moko ko ndeto jeka ko ndako se koti désordre la condamna kanani la papa oui kasi to ko le gouvernement to souffrir vraiment. OK, merci beaucoup maman, message na eza clair vraiment. Donc merci vraiment na message na ngana pesi bako yokango biso to souffrir biso ne ba to tshaka bango na bisika wana base de la terre l'air ba komona batikali na ina ne pa ba jeune ba ko yakwana basala so ba moni batikali na ina ne ba ko mokoso ko sabiso net ba bongisa makambo mama biso photo sepela yango. OK, merci beaucoup maman. Ça va papa. Merci. En tout cas maman lobi. Maman oza micro ya Récit TV ekiti lelo na kati ya marché ya Ternis na Lemba. Omoni bino ozoteka tonto sujet na biso ya lelo eza par rapport ya vie sociale. Tozokoma wapi pe bandeko mingi baleli tozoyoka lisusu mama makala koto pe bamatisi bapri na bango tolingi toyeba eza ndenge nini. Ata biso na makala yango ezaka pasi mpona nini bataxe eleki moto awuti na makala na bandundu tia ye nango ata kuna somi na prix ya bien ntango ezoyawa ekozalaka cher mpo montagne bataxe eleki makasi tozomona saki ya makala 35 000 chasse pe ya makala tokondisi ekomi ya mokie makasi to motu mpo alambela be fo alambela makala 3 000 Parce que moto aza na mbongo to alambela makala 3 000 aluka bakoni aluki bakoni soit mwa baba bakoni ezaka na ndako ta bamapapa bana atie na moto mpo moyen eza te. Parce que maman na tuna bino bozosepela nango ou bien bozomona ke souci gouvernement akitisa biloko ben biso monde batotomatisi biloko biso moko te likambo eza epa otala to ya dollar. Oui. Dollar ekomi liwa tozokonga te biso tofutela mais tozolela salaire eza mokie ata lelo minerval bana eza ofele mais tozonyokwa ezokoka te lobi na koti na 7000 na wenze na leli nalambi matembela pambe zange eloko na kati mopiku mokie 500
En tout cas, tozokoka te gouvernement etala nanu makambo ya vie sociale. En tout cas, tokokufa tozokokela komoko te. Liboso bondo so maseka makala na combien? Liboso seka makala ezaki 18 000 francs. Lelo combien na combien? 35 000 francs. De 18 000 à 35 000 francs. 35 000 francs. En tout cas, parce que tozo koma wapi na minute liloba na eza nini pona bandeko bazolanda libana mboka bayoka yo te. Liloba ezalaka en tout cas na Congo tolingi tozika tozokoka te gouvernement bakonzi bango baza na bosui bazolia mais biso petit pepe tozosouffrir na ndenge libongo ata biso bato toteka wa 35 000 ozangi fond ekozwa manevre mpo teka ezosimba te na ndako eza kaka nzala na nzala basunga biso na bataxe batala dollar batala wenze batambola nano ata na wenze batala Thomson kilo Thomson 6 000 tokolia ndenge nini na bana. Ok, merci beaucoup. Merci. Okay, merci. Oui, bonjour Ndeko. Oui, bonjour. Oza micro ya Reçu TV. Toza a lelo na kati ya marché ya Ternis na Lemba. Nito yeba vie sociale a ezoleka ndenge nini. Bon, papa, vie sociale awa ezapena moins difficile. Pamba te biloko bapui ndenge tozosomba kuna na trakasera nzela ezotinda etomatisa mwa ndambo. Alors na dollar ndenge eza likolo en tout cas tozoteka te tokoya na biloko boye tala nde eva na depo donc tokotia puis me mbongo na maboko ya bato ezomonana te. Bon, eloko mosusu bandeko balobi ke biso moko nde population tozoboma mboka parce que bino bacommerçant bozotumba okosomba seka makala na prix bolobi ako dollar emati nga mpe na matisa ya ngai donc biso na biso tomilingani te nayebi te envie na yo eza ndenge nini. Bon, biso bacommerçant vraiment tozoboma te mais souvent nzela ndenge tozoya berbe tozofuta cher okoya babarrière donc bamakambo ezoleka te basaki na ndenge nzela ya bandundu nzela ya bandundu tracasserie na niveau moko 0-0 okondima ngo te longwa kwangu ti yo ya boye donc ça ne va pas donc soko omoni biloko ezomata eza mpena mpona biso volonté te eza mpona gouvernement abongisa tracasserie ya nzela barrière eleki tel nedele okoya aotelemi bofuta autant okoya aotelemi bofuta autant surtout tokomona Kinshasa toteka biloko ngo na combien pour te se retrouver. Ok, merci beaucoup Ndeko. Likamususu tozotuna balobi ke na tangu ya passé ezalaki na 18 000 francs. Lelo osaka makale komi na 35 000 francs. Toyebite biso moko ou bien ndenge nini mekana kolobeta ke yo commerçant ozoteka pe bankala ebele. Bon, souvent totekaka biso oye na terrain otala pe na évolution. Ngaso na taki 18 000 dollars eza na 17 000 na teko na 10 dollars. Ce que on a ça na futi combien. Donc to moni tozoteka ba prix wana souvent totala pe évolution na sombi ça qui dit na 1000 francs na kena sombi donc dressement nyonso na fona tango na kati sapo to teki bongo te dollar ezolongola ya ngai na super quelque chose la famille. Merci beaucoup Ndeko na vie na bino. OK, merci beaucoup. OK. Oui, merci beaucoup fidèle internaute ndebo pesa ki biso dans lelo ya kolanda biso na kati ya Reçu TV ya kokita til lelo na kati ya marché ya Ternis na kati ya Super. Donc bino mo bomoni vraiment ke makamune ezoleka awa na kati ya wenze oyoki ba mama ba papa ba ndeko nyonso nde baleli donc vie sociale na Congo awa mobulu makasi mobulu vraiment en tout cas bomeka ko bongisa po ba ndeko ba sepela tala neti seke makala oyo ezaki na 18 000 francs lelo komi na 35 000 francs otali fufu oyo ezalaki na tamboye donc ekomi na prix boy otali Thomson oyo tonda ko benga ngo matembele ya Congo mais lelo oyo Thomson komi po liango il faut ozala na mbongo so ozala na mbongo te okolia Thomson te en tout cas ba ndeko to trouver solution gouvernement
kota likambo oyo ka souci ya bandeko na biso o bazolela donc bino mo bomoni Récit TV tolalaka te donc nde tokiti awa sur le terrain toyoki envie ya moko na moko biso tokosaka te po biso ane na Récit TV musala liboso en tout cas merci na bino nyonso bato bolandaki biso pe na bino nyonso bato bozolanda biso na ngonga oyo donc en direct à Récit TV merci beaucoup bozala toujours branché na kati ya émission na biso tolobela bobanda koyoka lelo tobandi yango na kati ya terminus lobi bokomona biso partout bokomona biso côté mosusu en tout cas restez toujours branchés avec notre chaîne Récit TV. Un grand merci à ma tante Anne-Marie Mboma depuis Canada, pourquoi pas tonton Armand Kayolo depuis Canada, un grand merci encore à ma tante Sylvie Kayaba depuis France. En tout cas mbotebele na bino na yebi kende to moni penda lemba ternis et c'est rappelé bato o ba kenda déjà ba se rappeler le sous na lemba ternis. En tout cas restez toujours branchés na kati ya chaîne biso Récit TV. Un grand merci encore à maman la patronne, à maman Christa Pelewe, au thème ya papa Bruno Moto na Nzambe, papa social. Bye.